Nzamba bisinga mais oyebi pourquoi azoboya yo. Ozaki richesse na ye. Oyebi vérité. Oza délivrer na kangola na délivrer au biloko na ye e baby. Akolinga ote pe akontima ote menga na kobimisa secret. Nga na kovonje na kosukisa ye. Secret e kobima za géant. Nga pe na lobi oh. Bon, na ko prier na bandi ko prier. Toi na bandi ko prier nga pe na ozela ka réponse. Asola na maman na téléphone. Ndenga baka ko sola bonga pesa nga réponse. Abimate mutuka ne vanda ka wana tambola te. Lobi nango apesi nga réponse te. Lobi kuna na moni ba leki na ye ba ye ni bale. Afa ba ya na moi nango yaya mamola nga za ko kipenga kaka koko na nga mama kulutu. Ayebi singa bo abi vie faut bunda, faut combattre, faut beaucoup prier. Na bien pas de problème koko na so prier. Maintenant ba ye ton ba ye ba benginga baza ko ba prière na bango bien emuta za ko kamba prière ngo couple alerci prière esili ba benginga ba biyaka na ye oza mwana na biso na ndenge nini ngabina za mwana na bino ton na ngina bana koloba na bango histoire bakati balobi te biso to collection tina ba journal oyo po boma ya na biso oza ndoki azaki nganga noko na ye azaki pe mutamisala mabe nganga ateka ka radio na ye po afutela papola minerval ya l'école ouais. Papola ngazaki ko wana koko na yo koko nanga papola wana nzamba zo expliquer nga histoire na prière ya un mois na kotaki si azo expliquer nga lobi tangu papola ngatanga na Belgique akoko na ye wana ba eleva ki ye balobaki akozala esclave forcer la famille na bango donc azala kozwa ka premier na l'école atikala jamais kozwa échec au deuxième te abimaka premier préparer ka pena ba tombola kai maintenant tant comme na posa bala aloba fo bala mamolangi famille na ye ba boyaki parce que ba yebaki ke mamolangi akozwa vision akolibérer na misala mabe wana ya nganga maintenant baboyaki to baboyaki papolanga bina ko bala ka mamolangi nde abalaki mamolangi meme na poto makamwa papolangi bebaki tant papolangi ba classe na comme kozwa de chèque ayinaki mamolangi de na bali mwaso yo makambo bebi OK famille na ye ba komé ko bebi ça parce que abali mwasi o loba kozwa vision ko libérer na bonganga na ténèbres maintenant mamolangi tant aboti papa nanga papa kulutu nanga Alain Gabriel Olangi. Deuxième papa nanga Paul David Olangi. Okay. Azaki na zemi ya tata mwasi nanga Da Silva Olangi. Akena mboka ba papa Olangi. Ake kotala bango. Ake kotala bango na mboka ayebi ka famille ba bokilo nanga. Nde ba koko wana balobaka ba ko venger. Ba pesaka papa nanga 50 fois kindoki. 50 fois. Wana ba pesi Paul David Olangi. Paul David Olangi. Tant ba pesi 50 fois wana ba pesi eza lokola alango kindokida kwa ba bengango dikoko aba bengango nini oye bota kambongo wana ba benga Kodia nani Kodia David Olangi atika jamais koteya azwa miko ateya ba kufi abandi mission abandi koteya ndenga bandi koteya nde akome ko salela ngai nde akome ko utiliser nga na monde ya science wana nzambe sikwazola wana nzambe mutola kisanga na pointe blanche kuna na pointe wana église maintenant nde akota magie loge na basango akota batie numéro 1 na mai donc akoma ko utiliser yo nde richesse na ye donc abota 3 bana na yo ozala zemi na ye na ndenga ténèbres wana siko na ba prière okota ki wana na ba prière na kota ki wana vraiment asalela ka pe ba ndeko na ye o bazo vivre le baza 7 dans la 7 wana envoûté que yaya na ye Alain Gabriel Olangi abota ka bana mibali te parce que eza lokola a expliquer nga beza lokola histoire Pharaon azali ko boma bana Israël ya mibali azali ko linga te bana Israël babota ma mibali ka basi ko babotola ye royauté te azali ko banga de alingaka te yaya na ye Alain Gabriel abota bana mibali tango Alain Gabriel azwaka zemi ya mwana mobali envoûté ke yaki na kolongola kina ko avorter nde siko a expliquer nga pe alobi même Virginie ngaka pe tabota bana mibali ye pe mutabundisaka Sophie Olangi po Sophie Olangi abota te ti lelo
donc azwaka bana na ye kanga ye mabota ebongo Ketia Olangi bon ye nde moto asala Ketia Olangi adivorce na mobali na ye comme ça Ketia Olangi mwasi na ye ya butu wana prière nzambe nde azo explike na prière ya un mois na potaka maintenant ntango aexplike yango apres alobi boye même Asa Olangi mobali auti kobala baza même maison na Paul David Olangi pourquoi avivre ba humiliation alingaka kaka badivorce parce que akomisaka mpe Asa Olangi mwasi na ye ya butu nde bakoselaki Asa Olangi ke abalaki na zemi bahumiliation wana bazali kobebana na monde na bango ya ténèbre donc ntango bavive bahumiliation wana nde aexplike nga bien alobi meme bana wana bazali kolekisa bango na télé bazali koteya parole Esther na Naomi o Asa azali koforme bango te Paul David na azali komvute atekela bango succès na ye po ayembaka Asa Olangi ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini maison de biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komitungisama na yo te adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali basandal basaka main bachaussure bilamba baparfum awa nyonso koluka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapi na bandel molar entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place esika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps on a une terrasse, moi il y a moi ni neza la kaka. Check. Qui n'a Guignamba toujours prêtre. J'ai Mikolo Ezao, j'ai Mikolo London Place, London System. Ah oui, maison de biema London in Kinshasa. Ya madame Carole oyo aye kolati sabana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince abengi siko ye papa na yo abengi siko chef ya ya église kuna ya Brazzaville chef ya Brazzaville papa Bebel chef de mission ya Prince Blanche kuna tango abengi ayebisi ye ke na boyebi Élysée chef de mission abi oui na yebi Élysée bon aza nani abi aza mwana na yo mwana nanga mais maman na yende Sephora baraka Olangi ndako expliquer histoire wana chef église après moi mutazolo alobi zena tindelo numéro ya maman na ye baraka elonga Sephora wana na téléphone pour que abenga ye pour que bosani bo solola a expliquer histoire batindele numéro ya maman na misu nanga boye téléphone bakati atindi message na moni message boye batindele numéro ya maman nanga ya awa ya sika donc batindele numéro fallait abenga maman nanga sur place abenga maman nanga sur place te ayebisi sécurité na ye zoye papa François zoye papa François Esaïe sécurité na ye on a expliqué que ton na yaki na komaki na 17e zoye bimana ebokene to bimi gabi mais pourquoi pas benga maman nanga sur place na ke na vandi abandi opuyenga pa
mais pourquoi papa na nga moko awanga na nga tant na bandi ko prier na ose la réponse abimate akangamaka na bureau na ekuna na mutuka na ya pembe vanda ka wana nzamba ebisinga mais oyebi pourquoi azoboya yo ozaki richesse na ye oyebi vérité oza délivrer na kangola na délivrer o biloko na ye ebebi akolinga ote pe akondima ote me nga nakobimisa secret nga nakovonge nakosukisa ye secret ekobima za géant nga pe nalobi oh bon nakoprier na bandi koprier to na bandi koprier nga pe na ozelaka réponse asola na mama na téléphone ndenga abaki akosola bonga pesa nga réponse abima te mutuka ne vandaka wana etambola te lobi nango apesi nga réponse te lobi kuna na moni baleki na ye baye mibale ava baya na moi nango yaya mamolanga za kokipenga kaka koko nanga mama kulutu ayebisinga boya bi vie faut bunda faut combattre faut beaucoup prier nga bien pas de problème koko nazo prier maintenant baye ton baye babenginga bazali ko na prière na bango bien emuta za ko kamba prière ngo couple à l'erci prière esili babenginga babiyaka na ye oza mwana na biso na ndenge nini ngabina za mwana na bino ton na ngina bana koloba na bango histoire bakati balobi te biso to collection tina ba journal oyo po boma ya na biso oza ndoki biso to collection tina ba journal oza ndoki oyo po boma ya na biso ngalobi bokoki même ko benga près noir même couple bébé chef ayebi makambo to mama na nga Sephora ayebi makambo a expliquer makambo est-ce que Sephora botanga mama na nga bota nga na za mwana na ye babi oh oza mwana na ye nga bi nga na za mwana na ye oh bon oza mwana na ye na ndenge nini fa ina expliquer bango bakati babandi bon babi nani babenga ka biso to kokangisa yo nga pe na ya pas de problème nga pe na vandi no yo ka bango kaka parce que nayebi ke bayebi vérité te nde yango esala bango bongo nayebi ke papa envoûté bango nde baosala makambo wana maintenant après ponga nayebi déjà secret tout fallait bapesa nga tomba yokanga bayokenga te bango balobi bon biso tokosala boye comme oye po bomayana biso bosangani ba sirène tout ya point noir po boya bo bomayana biso wana mtolo ba Virginie Olangi bo bomayana biso maintenant ndenge za bongo to yana bisa kokufa te Sophie Kimbimbi Olangi abandi kotindila nga moto yamba moto ngape na vandi yamba moto so yamba moto siko zanto moto recevez les faits ah non ngape la vie oh comme la vie docteur baebi secrétaire donc bibelobi vous connaissez la vérité vous affranchira comme baebi vérité te moi pena na mona vraiment bango mabe exacté engayi parce que baebi vérité te nga na sa ko tala bango kaka après balobi bon to kangisa o te to lexo pété na journal kende ko luka mama na Sephora nde a ko expliquer makambo so o lukila mama na wapi numéro osana ngote na sana ngote babi fo bima na 17e wana Frigide Olangi na Sephora na Sophie Olangi Sophie Kimbimbi Olangi abi kende ko luka mama na makolo na église te bima na 17e zwa biloko na yo tout o bima 17e bazaki na couple nani Alexis papa Alexis pasala ki wana ya lobi nanga mwana yo asa misala mabe bima oye misa bandi ko tomboka mama tomba lobi bonga na bibon nako bima nanga na 17e nako ke nako vanda awate mais bo permettre nga na yaka prière comme na yebi mama nanga boy to sola kana mama nanga to na banda ko ya prière nde na komona mama nanga comme aza ma pasteur na bino aza missionnaire to na komona ye nde na kozwa mama nanga to ko ya inde tipa na bino po ye a expliquer histoire ouais bango baboy babi même prière ko ya te ko kota te makolo na yo te awa na église bima biloko no kende ba bisi papa François Esaïe abimananga oya yambaka nga da expliquer ka histoire quand on a ya abimananga kende nanga libanda abengananga abimisanga libanda ouais nde to bimi azui sac nanga abisinga kende papa wana somona na yebi likambo wana sécurité ya papa sécurité na bango moko papa François Esaïe papa wana somona yebi likambo zwa numéro nanga téléphone luka mama na yo ebongo bosani ni boya ngape na bimite ke mwana mwasi mais et ça qui nga passe mais na yebi ke ba yebi vérité te
tant nabimi libanda nabite na lukate église moko na expliquer histoire oyo pasteur a edenga na lala po ba violer ngate po na za mwa mwasi po biso na CFM si totambo na sanctification donc okoye batenzo ta mobali fo mobala bala yo fo za la vierge comme na yebi pe mibali te na yebi makama mibali te nabimi na bifo na se protéger na luka église na expliquer makambo oyo pour ke bala lisanga tant na moni église moko molili batu bazaki te esimbi te na zela 2500 na poche koko nanga pesa kinga ya mama olangi mama kulutu maintenant na tuni mwana muta na tuni mwana moto na bokoye ba libongo poto to katsaka na maluku to komana ba inea to lala kana libongo na mona kala police na mona ka batebele donc ngabi comme na mona kala police na luka pe libongo pour la police ezala kana libongo po la police ko protéger nga pe mo ba violenga ekozala te nde na zwi nini oyo na tuni mwana moto muta moto abina yebi beate ameminga na beate na libongo abosekota tant to komi kuna to koti na libongo na sengi batabanya na lali lobi nango na tongo na lamuki ton la lamuki na bi siko makambo boy no sa ndenge nini na suki engnet na mibwa kama na mai na miboma bi mais comment histoire eza boy mais papa na ngazo compliquer nza baloba ko venger na zongeli nzambe nazo prier cc na zaki ka wana ba restaurant oyo ya frontière balamba kana vandi ton avandi maman moko atuninga bi mwana oza souci boy poane bandi ko expliquer histoire ton expliquer histoire la police et vérifier que frontière ton bandi ko fouiller frontière ba moninga ne lamba ona lati ya JCC ba moni drapeau ba bi batang ba moni pointe blanche ba oh yo zo voyage yo zo katsangamba ngabi no katsa te ba bi to moni o suspect akainga ba minga na bureau na bango to ba minga na bureau na bango ba lobi expliquer biso le bana biso vérité ngape na bisi bango vérité ta ke na za JCC na bisi bango vérité nga lobi vérité eza bo na expliquer bango histoire tout nde ba na pesi bango numéro ya sécurité ya papa wana ya papa o ya mbakanga papa François Ezaï sécurité ya papa na nga Paul David Olangi pour avant les cas ok ne pas papa na nga na bureau kota kuna okokuta na na ye na pesi numéro to na pesi numéro ba bengi boza na mwana Élysée bango ba bi toza na mwana Élysée papa na yazo lukaye wana sécurité wana zoloba papa na yazo lukaye bino soki boza na maluku bo pesa une église ya biso maluku asi FMC ba garder bien to koya ko zoyer maintenant bango ba biso toza maluku te toza na BAT na bosekota bango ba lobi bon y a pas de problème bo garder bien penza papa na ye moko ne mutazo lukaye wana sécurité ya papa Paul David Olangi papa na ye azoluka ye penza donc bo garder bien donc nga na za sécurité papa na ye nde mutachinjinga to soluka ye donc bo garder bien donc balobi bongo bo garder bien est-ce qu'elle est déjà bongo balobi alete bo pesa mbongo bo defisa mbongo biso to koya ko zongisela bino mbongo wana ba dépense la police ko sala bango ba koya ko zongisa bo passer biso ye ba passer nga téléphone balobi oh mais biso tozo luka papa nda zo luka papa Paul David Olangi yenda zo luka yo ngana lobi bon y a pas de problème ngana za awana oh eza makamba spirituel ya prière ezate makamba la police ngana lobi ngape na eko funda mututé ngana eko se protéger teke na za mwana mwasi po ba violer ngati nde na se retrouver awa na la police ba ba bi bon y a pas de problème ba dev sombongo biso to koya ko zwayo ngabi y a pas de problème ba la lisa o bien ba protéger ba kati téléphone bango moko la police ba lala na ba carton ba pesanga musu na bango éponge na bango la police a béaté ya libonga bosekota ba lala na se ba pesanga ba musike na bango ba garder nga bien ndeka bango ba lobe na téléphone tango sami bongo ezaka samedi lobi nango dimanche tina ba 11 ya ba yete tobi to benga bango leti na bosekota bengi bango autre quoi que ça moi na biso après quitte adoration pour adoration quitte na biso bandana ba 12h et si la ka ba 17h ba 18h bango ba lobi to quoi que ça moi na soki quitte sili après tongo sami bongo tozo zela bango ba yate dimanche yango ezaki mvula bola ebeta kama kasi dimanche yango mvula bola kama kasi tongo sami bongo après eleki lundi nango ba yete biso to bengité parce que ça lingala ya Brazzaville hein si va comprendre papa Charles Blaise Mafuta va comprendre très bien c'est na kolikuna maintenant et ça mi bongo lundi nango bango moko ba bengi na ba 11h
tokoya kozwa mwana na biso na ba 18h bo garder bien letina katon bakati letina lobi mais pourquoi mwana na nga moko na boti na kozwa na tongo te na moi te na 18h papa aza suspect na histoire mwana zobeta auli musamwano pour que alingi te secret bana physique wa wangani mais na téléphone andimi photo landela dossier pour protéger mwana si voilà la police letina voilà la police letina bosse kota photo protéger mwana photo landela dossier nde ba bengi cordon na bango na arrêt o elandi ya bosse kota wana ya BAT arrêt o elandi likolo président na bango aye nani coordonnateur na bango azwinga meminga tina nani na ville na DGM na Gombe tanga meminga to komi kuna na expliquer chef à DGM histoire na zupe numéro ya sécurité ya papa na pesi bango ya papa na pesi papa François Isaïe na pesi bango ba bengi na téléphone allo bozana mwana Élysée aza penza mwana na biso mais papa toza place ola sa mwana na ote ya kozwa mwana na yo wana DGM na DGM chef à DGM bango balobi te to na séminaire toza nango soki sili séminaire mais ezaki na BAT biso to beto yo zo na ba 18h ndeni botinde esusu na DGM wana bata papa bato bazolo sécurité ya papa ndeni ekobi su na DGM donc bo garder ka kuna to koya kozwa soki séminaire esine ba 19h to koya ko récupérer mwana chef à DGM a kati téléphone chef à DGM alobi mwana nanga quelle que soit prière ndeni ne ko récupérer mwana nanga na la prière esila na moite na tongo te na butu te biso photo landela papa oyo abengi chef à DGM ya 12e abi comme yo za limité yaka oza limité proche na 17e yo yaka boy aye a expliquer histoire abi zwa mwana oyo kende kotika ye pa papa na ye avant pesa ye pa papa na ye a signé des charges azwa pièce na ye carte na identité abeta photocopie a signé que azwi mwana na ye après oye nango après biso to landela dossier pour que ça la mwana ma bete si nde ameminga tina 17e to na 17e papa azala kité to kuti protocole na ele ki atango fort aza mukuse boy donc to kuti to yebisie papa na biso chef protocole na ele ki ya général tango fort Gabriel to kutani na ye abi papa azate ayambi biso tanga yambi biso après maintenant bat musuba yake to baga ke luka mama na ye batiti ba makelele chef à 12e ira bia za mwana ke luka mama wapi botika makambo bo salana protocole leki ya tango fort protocole ya papa Paul David Olangi abanzi koloba bi mwana biso déjà toyokana ki to ke tang c'est na braza to bongisi déjà limakam to bengi déjà braza comme tanga to kozo ki c'est na braza ke tanga wana zo sa chef à 12e to kendo ta ya DGM to kendo tang sa ekuna pesa biso mwana chef à DGM abitenga batindinga fona benga chef na nga ya Gombe yene mtachinjinga ayebisa nga soki to kosala nini azwi téléphone abengi albi chef na kuti papa na ete mais na kuti kaka sécurité na yeba protocole balobi kena tika mwana yo lobi nini ya lobi ko tika mwana te kende na mwana na ndaku na yo ko pesa pa adresse na yo te lala na mwana na ndaku na yo na mwasi na yo na bana na yo lobi na tongo memelanga mwana na poste na Gombe zongisa ye na bureau ko pesa mwana te adresse na yo pete noki ba okina pe okuna na butu si après tango sami bongo aboy ko pesa leki atango fort alobi quand boboy ko pesa ayebisinga ko kene pas molière te ko sikila papa na yo te to ko bongisa makambu déjà ko to bongisa ki ba ko tindo ke ko tanga comme utanga te pona tanga te o kene ko tanga kuna to ko bongisa makambu e ko zala beto so déjà na bato kuna ko sikila papa no te ko lobela papa no pe mabete ngalo bingana zo souffrir na lobela papa na nga mabete ndenge nini après azimbonga transport o sala calme azimbonga transport apesi biso tanga apesi biso mbonga transport biso pe na chef à 12 ya 12e ya DGM to ketile ndaku na ye na ngiringiro to komi kuna mwasi na epa ya bingana bana to lali kuna lobi nango na tongo to ye na nini na bureau ya DGM ya Gombe tant to zongi kuna papa siko akepa mama o abokolanga wana na papa wana apesi bango mbongo alobi bokende kuna na DGM boloba ke mwana wana mutu ebouger
bapesa bino mwana aza liboma makambo azoloba eza yango te bino nde baparent na ye biologique akeluka su baparent oyo esika tika yo na 2 mois otatikanga na 2 mois to bango mpe baza vivant ok abi bodéfendre ke boza baparent na ye bapesa bino mwana bosambe bete boloba te ke nga papa na ye Paul David Hollande papa na ye boloba te ke aza mwana na nga bowanga na mpenza bango mpe baye na leki ya tango fort te oyo bazalaki na braza azalaki leki ya mama wana oyo abokolaki nga parceke mama oyo mpenza nde papa Paul David Hollande apesaki nga na maboko na ye oyo akolisaki nga oyo atindaki nga na pa leki na ye na Bray Noir na Brazzaville ye nde sikoyo nde aye papa Paul David apesi ye mbongo puke aya kolobake nga naza liboma puke bapesa ye ngai balobake naza mwana na ye po ake kosoigne nga aloba te ke naza mwana ya Paul David Hollande baye ntango baye bongo baye na leki ya tango fort protocole ya papa baye na mama wana baye na frère mosusu frère yango aza mokusi aza suki ebele boye naye nayebi nkombo na ye te baye ntango baye wana mama wana ntango amoni ngaka boye mama nakosani kokangama na DGM en tout cas nyonso na tu po budget saliaki déjà kaniaka donc papa mama nakosani kokangama ntango akosani kokangama DGM etuninga oyebi mama oyo po biso toza ba JCC na sambelaka loko kosa te na bina yebi mama oyo bien kombo na ye Leya mais aza mama nanga biologique te aza mama oyo abokoli nga kote papa nanga azwaki nga na âge ya 2 mois kede kotika nga pa na ye donc mama nanga kombo na ye Sephora Baraka Elonga nayebi mama nanga biologique donc ye aza mama nanga biologique te wana azokosa ce n'est pas ma mère bango balobi y a pas de problème tokosala nini oyo babengaka nini tokosala test ya ADN po eyeba ke oza mwana nani mwana Paul David Hollande ntango balobi bongo mama na lamuki akosaki kokangama en tout cas omoni émission ekende première partie deuxième na troisième parce que mpona oclairci butu na moto azwapena terre oyoka yango très bien to continue mama na alamuki ntango alamuki abopesanga mai yo tokanga maki bon comprenez histoire vraie o tumba lelo ezwi exclusivité to continue c'est ça bopesanga mai na mela alamuki ntango alamuki bazwi mai bapesi ya meli bayebisi ye mama biso tokosala examen ya makila comme mwana se retrouve na 2 familles ntango esami bongo mama na insiste alobi kaka aza mwana na nga bango babi tokopesa mwana te fo tolandela dossier oyo ntina suka fo tosala examen makila apres ntango esami mama wana komi koloba na monoko nazoyebisa leki ya tango fort protocole ya papa Paul David Hollande alobi o sikoyo bobengele ngani wana mama na moto azoloba après déjà me comprendre que aza mama na été maman aza lokuta bapesi bango ngate babengani bango to babengani bango bakei après babengi 12e tribunal enfant babi comme aza mineur photo tinda na tribunal enfant parce que na 17 babi comme aza 17 aza no mineur photo tinda kuna babengi juge aye azwinga aye na mutuka na ye azwinga tomba ye bazwinga toke tina 12e na tribunal enfant. Donc tokomi kuna juge atuninga expliquer nga histoire na expliquer ye histoire après na suka na petit juge boy nga nazate na posa papa Paul David Hollande azwanga mais naza na posa na ye ba secret ke aza papa nanga parce que lelo komona mutaliboma na nzela soko bomi e famille na ye ekobima mwana pa koki ko gagner vie na ye moko ça ba para mais ayebi ke ba para nanga bazalaka place boy para nanga intel comme papa nanga zo compliqué zo boya nga zo wanga na côté anjimi côté wanga ni côté na zo mona compliqué comme alingi vérité banate faut bo benga ye to sala ni examen makila pour que to sala examen makila na za posa zwanga ti na pe na posa mbongo na eti na pe na posa royauté na eti ya bomengo na bango te ya sifem cité ya fondation Hollande Oshoté mais na za posa na yeba que c'est mon père na kende na nga fiancé na nga ko bala nga soka ko lia mbongo libala te soki pa ko lia bande ko ne bazali bazwa mbongo na bango nga na kende libala na nga na ko vivre vie na ya vivre à l'aise nga pe na vivre à l'aise
donc mutu na mutu a vivre vie na ye na boy na nga ba utiliser nga lokola esclave na boy na za richesse na ye donc on nzamba lobaki na nga yango ndo photo kabwana na ndenge ya bien mutu na mutaki na ndenge na ye na lingita bomba kangai ndenge azoki ko financer ba mbongo na lingite donc naza posa vérité ebima donc bo sunganga penza bo inviter ye to sala ka tête makila Aden na lobi bongo to na lobi bongo après na lobi comme ba wela nga na deux familles to sala ngo kaka vérité bima petango ya zo boya vérité bima c'est que akoko kina penga akoko bomanga fina ke comme na danser parce que ça pour ça secret eye banate secret bima te na église tant na lobi bongo après maintenant il y a le bon il y a pas de problème to ko benga bengi papa Paul David Ola ngana ko sambisa yo lobby awa na tribunal enfant bozana mwana autre sana mwana Élysée to lobaki na ke koluka mama na ye juge abi akolukira mama na ye wapi akati téléphone atindele invitation donc atindele invitation tribunal enfant ezunga charge ba pesinga place akolala na kolia po balandela dossier nazaki na tribunal enfant na 12e rue fallait papa ya ye moko lobby a yete atinji faux avocate maman moko boye na ba protocole na ye ba ko se présenter ba protocole na ye soki papa Paul David Olanga teite oya mukuse wana na yebi kombo na ete yende mtate yaka aye donc yende mtate yaka staff na ye après Paul David nde ye yende mtate yaka na 6-8 aza mukuse boye mais na yebi kombo na ete aza pe mutete la ba ye ton ba ye wana ba koti na famille wana o ba bokolanga ba ye papa do tinda bango kaka ba ye ton ba ye na mobali na ye bakabwana bebaki bayoka na mobali nde papa babongisaki ba ye tant ba ye après to koti kuna tant to koti kuna bande otuna biso oyebi ba paronga bi bango de batu babokolanga après nga lobi nga na ko samba te juge devant ba avocat ya papa avocat ya papa na ba protocole na ye sécurité na ye na ko samba te bo nga na ko samba te bo benga kaka papa na nga ya to saka test makila nga na za te na posa ko kine molai nga na zaka na posa na ye ba papa na nga yeyo dès que na ko yeba papa na nga Paul David Olangi na za posa royauté na bango te na posa mbongo na bango te ngai na ko debouye fi na nga na ndenge na nga me na yeba ke papa na nga aza kuna pona za mutu na ko kuya na tension moi na fois na famille si tant na lobby bongo c'est pas juge c'est pas juge azui juge ayebisi bango boyoki mwana ndenge alobi to ana posa ya papa na ye ayebisa avocat ne wapi kilia na yo meme na biso papa na ye boyoki nde mwana lobi akosamba te tosaka examen makila famille wana lobi bolanda mwana te o babokolanga bolanda mwana te mutu na eza bien te bopesa biso ka mwana botika makama makila wana biso tokende kosoigner mwana nga na siliki na bina liboma te bon so bo meki susu bomona na liboma te bako shikote bino bakanga bino bako beta bino bo amiyibi tant na lobi bongo batiki koloba après maintenant basi juge alobi boyoki nde mwana lobi bango balobi boye la biso papa na ye lobi batindi susu batindi le Paul David invitation Paul David Hollande deuxième invitation bakei lobi baye to baye juge à tribunal enfant apesinga des avocats abi mwana samba kate ye moko biso to pesa ka ba avocat ba pesinga ba avocat na oyo ngana expliquer ba avocat papa na nga viola mama na nga ayibanga en plus atangi sangate faut assez dommager nga a dédommager mbongo wana kozala bino ngana na posa mbongo wana te na posa mbongo na été mais ngana na posa na trouver kaka vérité parce que eza bongo parce que l'état eza bongo après tango esami bongo siko balui bon toko sa ndenge nini nde mwana lobi ngana ba avocat na pe ba décider bongo mwana décider kama kila bo avocat na a kosio papa na yeki ana tongo bino bozaki te juge alobi ngana yebisi juge ngabi ngana lalaki awa na tribunal enfant na yebi papa na nga bien na yebi mutuka na ye atikali jamais ko ya awa oze mpoli afinga nga bitin na c'est polité wana avocat wana non lo ba vérité juge alobi faut comprendre aze polité en plus oza na famille na bango te ozo mona mwana zo défendre droit na ye aze polité après juge alobi ngana sana posa papa na l'état soka bengisi mutu yo mutu koki kopesa RT faut oya soki l'état za posa non na 12h oye so a 13h oye ndenge ni ye a obligé aya na tongo biso na to comité ezalaka te tozo tindela ye troisième invitation oyo
troisième invitation oyo boke kopesa ye aya ye moko basala examen makila nga bi bopesa ye sala examen makila parce que ya eto nga na kutani alobi na ngeza montage na kosi akoarrêter nga na ye kofunda ye abima aya to sala examen makila c'est tout pour alobi nga na koseli ye makambo aya to sala si makambo nyonso ezo leka oyo mama na yo ti lelo na moni ete mama na nga no na moni ete tant makambo na so passer no na moni te ti lelo na moni mama na otokutela mama na ote depo ya te depuis na ya na kutana na mama na nga deux fois na tribunal en fond bon na ko expliquer ndenge ni na kutana na mama na nga OK tokende nano après tant esami bongo bakei bapesi bango troisième invitation pour Paul David Olang à se présenter pour tout ça l'examen makila donc bapesi bongo après fallait bayana mama na nga journée ngo kokaki tribunal en fond ezo songa ka charge bazola lisanga kuna fallait bayana papa na nga Paul David Olang te baye famille wana o babokolanga na sécurité papa a protocole na sécurité papa na maman nanga biologique na papa ko mama avocate o papa tindaki baye donc baye bakoti na musika bo na porte dès que ka ba okota na moni maman nanga biologique Sephora Baraka Elonga na kimi mbangu pona ya maman nanga sécurité ya papa soki papa Paul David Olang ateite yende mutate yaka mais na yebi kombo na etaza mukuse bo na ba sécurité na misusu aleka tango fort bazaki ebele dès que ba monga na oyana na yamba mama nanga ba bimil bosa mama nanga ba kale poto ya mana mama nanga te Baraka Elonga Sephora donc ba kale ba zwinga ba viser nga kuna réaction maman na réaction mama nanga atomboki abandi kolela oh c'est ma fille aza mwana nanga yambanga botinjika eboboya mwana nanga o aza mwana na ote aza mwana famille oyo oh bazola kisanga ka famille oyo ngabi famille mama lobi famille oyo nde babokola ye papa na ye yibaka na âge à 2 mois babokola ye mama na ye biologique propre ngai yo Sephora Baraka Elonga mwana nanga yambanga boboya mama bandi kolela oyo quel makambo nazomona désordre de salamaki wana ngape na komoloba mama nanga yeyo wana siko ba juge pe baza na avocat ba pesa kiyo baza wana ba pesa nga baza ba juge pe baza wana tant ba désordre de salamaki mama nanga vraiment sali désordre tant sali désordre ba bemso to koti na kati juge atunie mama o mwana yo mama lobi oui mwana nga oyebi enda bi mwana nanga ngande na kende ko trouver na près noir tia yaki ambongo ngam na tikela ke mbongo 45,000 fois ya CFA batuni ngoyebi mama ongabi mama nanga biologique nde yeyo mama Sephora Baraka Elonga après banani ba sécurité papa bazo calé balingi tout soana mama nanga ata mama na yo te ba parents na onde yeyo comme papa a laissé bango déjà mbongo ba Paul David Olang comme a laissé bango déjà mbongo ba te vraiment limite ngato soana mama nanga te sécurité bakangi bazo tindika ngaka na famille wana nde mama nanga décidé abi comme bozo welela mwana nanga to saka examen makila a décidé examen makila Eden alobi na signé mama nanga a signé makamto apesi ba pièce d'identité na a signé examen makila juge a yebisi famille wana o ba bokolanga bino bolobi ke aza mwana bino soki tozui tokosala examen papa yo mto bokola ye ozokanga mwana tokozwa pe makila na yo tokozwa pe makila ya papa na ye Paul David Olang ne mama na ye tokosala examen Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na